Bokota la famille Bokota lelo toye lisusu na makambu toye lisusu na ba dossier na biso ya lelo concernant Muchopi mbutu ya makasi Muchopi akulongwe na famille Libota Muchopi aza lisusu muto famille Libota te Muchopi ye wana akomi na SB bande kunanga kande boyebi mama Ines NM officiel ayaka toujours na ba révélation ya makasi na yebisaka bino toujours que non eza batu nyonso tu ya koyoka te eza na batu mosusu wi toyoka bango eza na batu mosusu toyoka bango te ezalaka toujours bongo na système moko ya kitoko bande konanga lelo kande boyebi na yeli bino Rosny Muchopi Rosny Muchopi tolandaki biso nyonso asalaki live na ye kande batu nyonso basalaka live asalaki na ye live na ye na ndenge moko kitoko na live na ye kande boyebi Rosny Muchopi aza mutu moko alingaka toujours kotia nguba pilipili na mungwa na makambo soki azoloba azalaka toujours bongo la famille kande boyebi Rosny Muchopi na koloba na ye azolobaka ndenge alobaka nzoka batu mosusu bakie ba changer maloba ke non ndenge za boye Rosny Muchopi plutôt ye wana aponi na ye azala mutu wa SB déjà ba makambo komi kotambola sur les réseaux sociaux bino moko boyebi ka communauté na biso ndenge ezalaka Rosny Muchopi ye wana kutu babebani na bela basololaka lisusu na belle vite Nzambe mokili kobanga lelo na yeli bino nga moko Rosny Muchopi aye kopesa ba explication nyonso aye kopesa pe réponse na ye final bavana tie la bino la famille s'il vous plaît soki okoti sika s'abonner na chaîne na biso ya Ines NM officiel tango zo s'abonaka bongo kobosa na pete koklikaka sur ngonga ya notification kande na betelaka bino masolo ngonga na biso wana malamu nango ezalaka ke à chaque fois que Ines NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala na bino informer pour vous informer eza nango devoir na biso partagez lenga vidéo et kosala malamu tolandana ndeko na biso Muchopi makambo alobi concernant live na ye oya salaki na TikTok toyoka ye na bukebi nyonso tolanda pour comprendre pour ba ke Muchopi to yambo na SB est que nga na posa SB na moment o mama mukolo ndi na zabi na groupe na posa na ke na groupe mo songolo non baba eloko pousser nga na loba yango babengani yo na bela production famille Bota babengani yo bakota baofinga répéter yango siko ngai moko na yebike na mama Belvie to na problème te na famille Bota to na problème te na ba comédien toza na problème te siko bango ba fanatique makambo o babimisi euti wapi oyo biso nyonso toyebi mpona kozala clair bayebi te Muchopi aza mwana Belvie te aza ayaka kotravaille nde na bela production aza collègue ya ndeko nayaka kotravaille na bela production tout le monde ayebi yango d'accord pour lenga na kinosa banzonzingi nanga mukomote na kobenga ma Belvie babenga na groupe mosongolo te voir même écoute na bela production soki baza na posa nanga batindela biso ba message batunaka est-ce que vous êtes disponible est-ce que au jour na biso ozomona sepe sobi na tante moi ma Belvie benga penza Muchopi il fallait tourner oza problème ni ngabite na na programme sous programme na mais yo to cho jour boy ozomona azo proposer yo pour azana posa na yo ayebi ke film ona osala esenga Muchopi siko soki ndesi film wana mama Belvie akomi esenga Muchopi te fuba chaka Muchopi na makasi voilà très bien te yango sko to bebisa te yak bato belé bayebi ke na bela production Muchopi a jouer domestique ceux qui domestique a jouer ba rôle ya ba show nazana des personnages nana des personnages au mama Belvie ayebi ceux qui domestique te na ocha Muchopi show ya kisongi ya sans domestique mais ceux qui ba film au mama Belvie azo sala esengi profil ya Muchopi te achanga kana makasi
un mot ba top ba jouate un mot ba milo ba jouate un mot peut filmer un peu maman étoile azate un mot peut filmer papa Serge azate un mot peut papa na biso Patrick azate papa na biso peut JR azate ozomona ako mélanger biso nyoso te parce que ayebi que artiste nyoso baza na talent si film esenga profil autia mucho mais ayebi bien que mucho patana tie mucho paza ba préparation makambo ya ba voyage ozomona mais so ba benga non yo sa musala na soki esenginga mukolo moko te ma belle vers zo téléphone pour le banga ke mucho koyaka suko tourner na bilarte au sala ngote puta yebi que areza na mchota moi so au sala ngote parce que déjà vous te confirmer biso que ya sangisaka na vie privée à mututé vie privée na ba ofinga na internet etaliete voir même te tourner pas ida to jouer nga domestique patron là aussi singa na bongisa bilamba na ayem ta beleli nga muchope biso to keyo chikali to kita to kiti ensemble to kiti. Donc c'est-à-dire bato ba ko finga yo na ba TikTok wana ke ba bengani na bela bato sikoyo nazo continuer na ko finga nga ba mususu coach ayo sa na SB ay bo jouer te na ba commentaire bato pe mususu pe ba sepelite ba njo komasia mucho pa l'équipe na bino jouer yo kanenge za la carte ba commentaire ba oswana na ba commentaire ba fanatique ba oswana na ba commentaire nga bisko na kata no likambo ngo siko parce que eloba ma trop et mucho na ba bengani yo na bela production ba bengani yo ya no lokuta ya mibale aoya na SB to ya mbete ngai mo na ebi ke esika o bat balinga ngati ngana ke sani no ebi ke kuna balinga kote balinga ngate nana ngo yebi te ke muchopi et les carans internet mucho paloba ki o ba créa ba déformer likambo mucho pa fingi mams mucho pa fingi ba cook mucho pa fingi SB mucho pa lobby ba travers na ba robot ba finga kanga ba zwaka pendate ko finga nga siko bato ba finga nga ata lelo ba bengi nga ta ye moko mams abi mucho pia ko jouer ba oboya siko po ba boya po na zala na nga les esika ona vandi na ngai so ba benga na zui ba benga te na za les na garder point na ngai makamyo so ele kan internet ba mo ba créer yango na tika likolo ba teke na ba bena na longwe na bela production non bela production so ba benga na contrat te po na jouer pas mama dina na jouer partout pas ba Cardozo pas ba Grâce Luzolo na jouer partout ceux qui bela rebenga na ke ça ceux qui ba cook mama sila benga mchopi ko tourner na oyate po ni no yebise ke communauté na yo batu na yo balinganga te moyena sa musala ezate wana no balungula yango parce que eza faux et archi faux mokolo mo tenga mchopi na okendi na SB vu que moto eza makasi ba cook balinga te ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba fan balinga te na ke ko tourner te na za clair donc on marché na monter OK na ko tourner te parce que balinga côté eza te parce que ils ont contre si la non ils a parce que bangonde balinga ba balinga ngate au préféré pas non pas des personnes yo oza na balinga nga ba famille bota nga ba kabila ngai so problème chopi benga naza nga les o ba pesa nge ko ekoki voilà na mama nga jolie ekala ya na mama na ngai belle Elizabeth bangonde soki ba lobi na ngai o chopi téléphone eleli ozomona siko vike ba lobi na ngai ke ayo sanya ebo jouer to ana ba bombo na biso na talisi bango ndenge to banda na mams na betili solo ya film po mams ye moko ayebi ke mucho pa soldat makasi ayebo jouer ozomona ezaki rien ko tu ya ranking o kende boy na betili solo ke obino bobo yanga kutu me mukolo ye moko mukolo entreprise andimanga ayebi talent na nga
pengai na joie na SB na film oyo ba mama Teresa ba utara poto na ba papa Elko na zoaka leki na ba otozana ba mama Leya ye moko mamsa tsanga wana abi role na kutezeki ya ye mais na tie muchopi yake jouer na bobo manoka. OK. Poni aibi ke muchopa ofia kola bandi ko ba yebi yango. Aloba yango abi mwana mwaso na ibi Fox ni. Pe même si tu as vendu ka ibi yake muchopa soldat makasi po ka makama lelo koma na internet. OK. Ngana loba ma bete batunde ba yakana. On est point belle vie pour kuna ndoza à l'aise. Naza à l'aise parce que point kuna batu balingi ngaite. OK. Même batu balingi ote osa musala bien te. OK. Po obanga mutuni nazana ye. Très bien. Est-ce que nous à l'aise? Est-ce que nous lia na romela nani oyo peut-être même sabenga mutema malamu mutu muswa sepelité mutu muswa kosanga mabete ozo mona mwa malamu azonga sima ami bateli. Très bien. Ya ona talisaki bango na live na ngana ndo sala live na ngana sala ki yango pona kusenga pardon te pona baba cookte live na ngana sala ki ezaki promotion ya contrat na ngai ona sala ya publicité ya nini ya optique ya publicité na ngai ya intégral ya cabinet intégral nde bango bazo kote ba ko finga na talisi bango. OK. C'est un peu ça. Nanga répondre na ndenge o ndenge ya ona répondre non ndenge mama lobi ke voilà, je l'ai dit la famille na bandi biso nyonso touti kolanda pe koyoka Rosny Muchopi makambo awa auti kobimisa Rosny Muchopi makambo oyo auti koloba kande na lobaka toujours et encore que non dans la vie ezana makambo mosusu photo bakisa na makambo mosusu pe il faut to longola awa kutu ya kobakisa ezate ya kolongola pe ezate na ma dossier ya Rosny Muchopi la famille Rosny Muchopi kande boyebi azosala ba live mingi ya ba live na ye eza po na docteur oyo azosalela ba publicité ce qui est normal yango ye kotinda Rosny Muchopi akomi na ye buto ba live omona boyeboya vandi akomi na ye kosala ba live siko bino moko boyebi na ba live wana batu ya kilikili bakotaka na ba live ezalaka te ke no family bota nde bakotaka na batu mosusu pe bakotaka na ba o balingaka ye na ba o balingaka ye te bakotaka siko tongo ba okota kuna nde kofinga ba ofinga kaina ba commentaire nde ya zo répondre ka nde place ba ye kozwa keno Rosny Muchopi ye wana alingi alongwa ye kuto alobaki boya alingi akende pa ya sila o akendaki na tournage ba bengisaki ye na SB akomi kuna a jouer sila lobi kutu na bando zela yo depuis kala tala duo la famille botika bongo botika bongo soki batu mosusu bavandi na bango na bakwa na bango balobi keno awa tukoya koloba te tukoya kobakisa te botika batu wana bavanda botika penza batu wana bavanda bino bofinga kana bino Muchopi bofinga kaye matin midi soir siko lelo bokomi kozala besoin ya Muchopi lelo bokomi kolinga Muchopi aya na kana bino eza bien te et pour votre information na ebisa bino kaka zela babilo mosusu photo lobaka soki muto alongwe pa Belleville cela ne veut pas dire que non Belleville afutaka yete Belleville afutaka ne batu les problèmes à batu mosusu mosusu muto azangi patience soki muto azana patience te ata dans la vie soki ozana patience te yango bon mona batu ba yokufa dans la vie eza patience Belleville ndenge azabo eza musala na musala na ye ndenge azosala musala akondima te ke non asala musala moko boye songolo pakata ata mutu eza role wana jouaka bien te ye parce que eza kaka il faut avanda pembeni na ye soki mutu wana longo bato bakoloba musala na ye kokende liboso te normalement na ndenge Belleville azosala musala na ye normalement selon la logique des choses to lobango Belleville apesaka mutu rôle selon soki ayebi ke rôle oyo mutu anyataka ngo bien soki ayebi ke rôle oyo mutu anyataka ngo bien te pona nini apesa ye rôle kaka po parce que il faut atikala kaka na maison ya Bella Production non ezalaka bongo te s'il vous plaît botika pe Belleville avanda ye pa aza mutu aza pe mutu aza pe na makambo mosusu akosala aza pe na bafocalisation mosusu il faut azala focaliser ekoki kozala te ke non soki bamoni kaka mutu mikolo oyo azokende pa ya Belleville te mbala moko balongoli ye botika biso tovanda botika biso famille bota tovanda la famille yango kana ningaki na ya kopartager na famille bota kande to partageaka chaque jour kande to sololaka na biso yango wana kaka wana bo permettre ngana yebisa bino ka babai to mona na lisusu sima na ba émission na biso mosusu
Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa gersh biashara Tokos, gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko.